Centre na mukana na Romain 1er verset 1 tikino na 3 totangi na kombo na Yesu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant
de la part de Dieu, par des prophètes dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Nzambe apambola lelo totangi. Amen. Bongo tokobondela Nzambe. Tata na biso na likolo, ozali solo mokonzi bakonzi pe kona bakolo. Nani aza lokola yo pe na lingi yo. Toye epa na yo lokola bana nkolo. Poto yo bengaki biso, yo ozali bule. Isengela biso pe tozala bule lokola yo. Amen. Tikite Nzambe na bule e nkolo komisa biso pe bule. Yango totondi tobi bule solo ozali bule. Amen. Nani aza lokola yo moko te. Kamata ni biso lokola toye liboso na yo Seigneur. Toye tozali vide, tozali loko moko te. Toye kozwa mutu epai na yo. Po ete biso toyeka pamba yo nde otondisaka biso. Amen. Toye na nzala toye nde epai na yo. Mesa nyonso lelo tondi na bisanza, me biso poni biso mesa kitoko. Amen. Mesa eye otieli mokengeli ako kengela biye to kolia. Amen. Tikete to bandana yo pe to sukisa na kati na kimia. Pesa bilei ya mokolo. Amen. Poto yo pesa bilei na bilei ya mokolo. Pesa bilei na saison poto ezali bongo na programme na yo. Amen. To tiki maso na maboko na yo. Maso makosali mama na pona lokumu na kombo na yo. Kimia na yo eumela na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Pepe na pesi bino mbote na kombo na polo na Yesu Kristo. Amen. Ebike yaka na esika opo na kozongisa matonde epai na nkolo. Pone te ye azali Nzambe. Abungi na masanzoli ye azali Nzambe oyo abwaki miso na ye na kati na mabota ye asali biso ngolo. Abengi biso d'entre les nations. Biso tozalaki bato bazalaki baperdi, mais ye abikisi biso. Oyo tozalaki bakondane, ye a déchiré acte nyonso azalaki kokondane biso wana. Il a tout effacé. Pe a déclaré biso nul, acquitté. Amen. La misu na ye tozali sans tache ni ride, sans défaut. Dengi batatolaki liboso na ye na bato na mokili. Pilate alobaki, je ne vois point de crime en lui. Amen. Amen. Et ye pe ntango azali kotala biso, azali komona kati na biso eloko moko ya mabe ezali te. Amen. Parce que ye asopaki makila na ye. Pebi ete bomo ezali kati na makila. Amen. O ezali un prix. Parce que comparer à mon mosolo te, na baolo te. C'est-à-dire il a payé pour toute l'humanité. Amen. De sa propre vie. Qui azalaki mwana Nzambe. Akufi lokola mwana muto. Pe asekwi. Kwa mwana Nzambe pone etasala biso bana basi na Nzambe pe bana mibali na Nzambe. Amen. Pa itotangi wana ezali lindeka tangi lite ya malamu. Kolakisa ete sango malamu oyo tozali kotatula yango ezalaki déjà une promesse. Amen. Amen. Uta na Ancien Testament. Ezalaki déjà prévu que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Wana mutakweyaki katikati na mbeba. Il fallait te moko ya kosikola ye. Il a pas de mot, c'est Jean Atala qui a mon avis, Moutoumoko Azala qui dignité. Amen. Pas aller là qui mingi. C'est un bail que la qui ça a été, moi n'en ai pas été Azali. Amen. Amen. Azala qui immolé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Anzela mapipi na yebiso to bikisami. Wana ezalaki rédemption accomplie. Kuna na Golgotha. Dans Romains chapitre 3, dans verset 21. Romains 3, verset 21. La Bible dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Car ça ipi kotalete mobeko ezalité, boyenge bene na Nzambe monisami, à laquelle rend témoignage la loi. Pe na nzela na yango litato lezali kopesa manazala mobeko et les prophètes. Pe na basakoli. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Zala boyenge bene na Nzambe na nzela na Yesu Kristo. Pour tous ceux qui croient. Alléluia. Pona ba oyo nyonso bandimi. Il n'y a point de distinction. Zamba za kotala différence na mutu mokote, kolote, mposo motote, toninite, non. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ponete nyonso basalaki lisumu pe bango bazalaki privé to kembo na Nzambe koyi komonana na misu na bango te. Amen. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Pe bango basikolami Nanzela nangolu na ye. Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nanzela elisiku oyo asaila kibiso nanzela na Yesu Christ. C'est-à-dire nous tous, biso nyonso, espoir ezala ki lisusu te. Condamné. Batie biso même na ba prison. Mais nkolo alobete biso tout ezali acquitté. C'est-à-dire ye nanzela ya mosalo Yesu Kristo asalaki na ikulusu kuna na Golgotha. Biso nyonso tout tozali acquitté. Mais problème ezali sikoyo ete yo ndima. Amen. Amen. Une grâce qui est grâce quand on les reçoit comme grâce. Amen. Sikoyo ngolo oyo bapesi yo yango basengi yo ka ete ndima ete yo ozali mutoyo osombami. Amen. Un racheté. Amen. Yo muto ozali obikisami. Seulement on te demande la foi. Ndima kaka. Pour moko asalaki musala munene. Na Jean chapitre 8 na verset 24. Bible B. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ngai nazali koyebisa bino te bino bokokufa na masumu na bino te. Bokokufa na masumu na bino soki bokondima ete ngai nazali. Amen. Amen. Parce que kuna na Golgotha mutu akokaki kosalisa mutu azali te. Yaki neti na désert soki nyoka aswe yo, c'est-à-dire ngengesi ekoti yo. Il faut kokima mbango epai nini Moïse atelmisaki ekeko oyo mwenye nyoko oyo na libende. Donc mutu na muzaki concentré parce que ezaki problème ya vie ou de mort. Voilà. O kipete au mwana pe baswe na nyoka, obwe non, ngai na sala ponete nabika. Voilà. Et Bible nzemba esengi soka kondima. Pour bakete tango bino boko élever mwana na mutu kuna na Golgotha, bino boko yebete ye azali. Il est le je suis. Amen. Yango Moïse atuna yete me nakokende ko bimisa bana Israël bakotuna Nzamba bakoko na bino kombo na enani abite ebisa bango ete je suis m'a envoyé. Amen. Abite bino tango bokotole mbisa mwana na mutu ngai nakobenga batu nyonso. Tous les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu vont venir en Christ. Bana na ngai nyonso bakoya. Ici, c'est la prédestination. La Bible le dit, aucun élu ne se perdra. Amen. Autant marqué au Nzambe, à Kozonga Nzambe. Parce qu'à Outaki Nzambe, il faut Zonga Nzambe. Je vais attirer tous les hommes. Toujours na Golgotha, il a répandu son sang. Abete Yondi Makaka.
que tu as été racheté. Point de condamnation. Dans le candidat à Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses, alléluia, bino oyo kufaki na nzela mabe na bino, et par les circoncisions de votre chair, pe mitema na bino zangaki kokata ngenga, il vous a rendu la vie avec lui. Kasi ye apesi bino bomoi na nzela na ye, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, alléluia, asali biso ngolu. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle de Vaillot. L'évangile qui a été promis. C'était lui, Jésus-Christ. Bon, il nous a sauvés par grâce. Amen. Zongi selibiso bomo inabiso. Amen. Oui, Zali, si j'écoute Yako, zongi c'est l'ensemble, merci. Parce que nous qui étions rien, de perdu, aïe, yemko na zela na zota. Il nous a acquittés. Au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oyo mukanda oyo ezalaki ko condamné biso. Acte wana Zambé a effacé yango. C'est-à-dire quand on a effacé, c'est fini. Voilà. Et il a détruit en les clouant à la croix. Puis qu'on a na Golgotha, il a cloué. C'est là. Maintenant, il n'y a point de péché pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Point de péché pour ceux qui sont en Christ. Il continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Dépouillé. Amen. Seigneur, je voyais comment Satan dépouillé. Amen. Satan était vaincu. Point de condamnation. Pour Christ, et si nous sommes acquittés, mais c'est de croire cela. Yondima yango. Abi, je voyais comment, tout le monde a dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Les 70, wana, baye kolioyo, zomi, 70, bazongi na esengo, babi nkolo, wana milimu mabe, et aussi biso na kombo na yo peye so ebisi bango na mona ki ndenge nini Satan akokweya kouta na likolo. Alléluia. Amen. Soku to bwaki yo apratika ya échangeur de limeta to ebite ba komono so ndenge nini mais ba bwaki yo kouta na likolo. Je l'ai vu tomber. C'est-à-dire to ebite soka bukana soki nini na plus de force. C'est quelqu'un qui a été dépouillé. Azata na force mon côté. Puis babete na kombo na ye, na kombo na kolo na Jésus Christ. Baye kolio babete milimu mabe ekitaki. Puis kuna na Golgotha Bible lobete nzamba tombola ki kombo wana. Amen. Batu bakanisa ki ete azalaki konyokwama baza ko humilier ye ko finga ye mais à ce moment-là le Seigneur réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Azalaki kozongisa koyokana na mokili na ye. Pe apesi kombo eleki kombo nyonso. Amen. Pwese na kombo na Yesu Kristo mabolongo nyonso to ekita. Pe munoko nyonso, lulemo nyonso, etato lete ya azali nkolo. Amen. Toza mena na kan ya ba vainqueur. Amen. Ya muto alongi, faut toyebaka ndenge nini tolongi. Parce que moko alongaki. Voilà. C'était lui Jésus-Christ. Et biso za na kan na ye. Et automatiquement, même Moya Mouké, Aza vainqueur. Amen. Amen.
Toyebi etumba ezalaki na soki tozwi na 1 Samuel chapitre 17. Dans 1 Samuel chapitre 17. Soki totangi chapitre mobimba wana balolakisa biso etumba ezalaki entre ba Philistin na bana na Israël. Kama moko ezalaki na droite, kama mosusu na gauche. Mais tokotanga kaka mwa ndambo. Dans verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Mutumoko ya bimaki kouta na ngoma na bato na ba Philistins. Pe pusanaki katikati na mabota mibale wana. Il se nommait Goliath. On bengi kombo na Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Aki mutu monene pe mulayi. Sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles. Tu peux sauter tout en à verset 8. Wana mo Philistin yo pa telemaki liboso na bana na Israël. Pe agangi ya lobete. Pourquoi bozali koya te pondo koto bunda? Ngai nazali mutu na Philistin. Pe bino bozali ba esclave. Alléluia. Bakangami. Yoka neka lobete, choisissez un homme qui descend contre moi. Alléluia. Amen. Abete oliete kami balo ye bunda to luka mutu moko. Okay. Bino bimisi mutu moko. Koto bimisi mutu moko, mutango ezalaki o mutu ya makasi o mutu ya makasi pe mulai. Pe yazalaki tresi. Bakoki ko simba ite. Amen. Bakoki ko longa ite. Il dit, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Alléluia. Amen. Soki ngai muto boko bimisa. Na longi ye. Bino bokomi ba umbo na biso. Kasi soki ya longi ngai. Biso tokomi ba umbo na bino. Amen. Amen. C'était un engagement. Amen. La verset 10. Les Philistins disent encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Vous pouvez savoir que vous pouvez tout le que mutango boyebi lisolo ezalaki David abimaki. Ou azalaki elenge. Tango ya bimi muto ya makasi munene kufinga David kolobete motindelinga mutu ndenge nini oyo. O ezaka na konyata ekaka mbala moko boyakei. Amen. Amen. Et etumba ezalaki katikati na libota wana. Pe toyebi ndenge nini esukaki. Na verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Wana David azwaki loboko na ye atiaki katikati na poche ne pe abimisi mwa libanga moko. Pe abwakeli Mufilisano oyo. Pe toti ye katikati na elungi na ye. Pe libanga oyo ekotaki katikati na ye. Les Philistins tomba le visage contre terre. Alléluia. Amen. Tu as vu là-bas, Satan était tombé. Voilà. Et lui aussi, les Philistins tomba. À quoi il Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira des fourneaux, le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, voilà, ils prirent la fuite. Amen. 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 C'est-à-dire, ba Philistins ba monete héros na biso mutoto tombolaki ye wana akwei ba pakati mbao. Amen. Amen. C'est-à-dire victoire wana côté bana Israël ata mwana muke soka gangi kaka kanga ye esili. C'est comme ça, c'est-à-dire faut to ebete elonga to ezali kati na biso. Amen. Il y a un qui a été victorieux. Ouais, livré qui la plus grande bataille jamais livrée, c'était Jésus-Christ. Kuna bazao kanisa bazao ko humilier ye na batu mais ezalaki elonga nde ezalaki ko sala. Amen. Ezalaki elonga ezalaki ko sala.
Et Yesu a dit, j'ai vu comment Satan tombait. Dieu kouta na lola. Ah bah le Goliath quand il est tombé, libota nyoso tué pakata kimba. Ibana Israël bazalaki na victoire kati na ba. Amen. Wa David alobaki tengai na tamboli na kombo. Amen. Yo ozali koya, ozali ko finga, mais nous avons seulement les noms. Amen. 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 Il marchait au nom de Dieu d'Israël. Tout dans la révélation en kombo na Yesu Christ, yango ezali elonga. Amen. Yemgo nkola za kolobete. Aucune chose ne craignez rien, bobangate. Rien ne pourra vous nuire. Et loko mokote kuiko sala bino mabe. Rien. Koboyibi kombo na kolo par révélation. Na imoniseli. Et puis yemo albakete bikolo na ibanga oyo ya imoniseli. Ngai na botonga lingomba na ngai. Amen. C'est-à-dire nous appartenons na kaya vainqueur. Tangu Yesu Kristo alongaki biso to longaki na ye longo. Amen. Parce que ndeko na biso et kolonga na c'est une fois pour toutes. Eza soute lobi babimisa so moto mososo ope bobimisa non, lui a été frappé une fois pour toutes. Les rochers frappés. Beta maika mbala moko. Asupa makila na une fois pour toutes. Mbala moko pa limbisi biso atozo mona au gauche à droite to ndenge nini. Non, nous sommes pardonnés. Amen. Amen. Point de condamnation. Nous avons déjà été vainqueurs. Voyez déjà ba oyo tolonga. Et tant où il y a koufi, Bible lobete to kufa ki na elo. Englouti. Et Bible lobete il est mort à la chair, dans la chair. Tant à la chair, il était mort. Mais tant à l'esprit, il était vivant. Amen. Pour prêcher les esprits en prison. Milimo ikangamaki. Milimo yo na tangu na Noé ndenge balobiete. Wana mélange salamaki. Les fils des hommes et les filles de Dieu. La semence du serpent et la semence du Caïn. Écoutez, pardon, la semence du Caïn et la semence il y a 7. Et ça là qui mélange. Il fallait que yemoko kolo akende ko pesa mango litato yoana. Car ce n'est pas ça. Dieu n'aime pas les mélanges. Amen. Amen. Et quand il est ressuscité, yazalaki molongi. Il est ressuscité en tant que Dieu. Et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. To sekwi na elongo. En tant que bana basi na Nzambe, bana basi bali na Nzambe. Tozo continuer. Dans Romains chapitre 5, dans verset 19. La Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Alléluia. Nanzela ya botosi. Et ya koboya botosi ya mutu moko ebele. Bakota nanzela malitsumu. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Pe moko wawa azalaki oya tosaki mibeko nyonso. C'était Jésus Christ. Amen. Oya kweisamaki pe na mobeko ezalaki Adam. Amen. Nanzela Adam biso nyonso tout bengamaki bato na masomo ndio tobeto nous tous nous étions condamnés. Mais kati na Yesu Kristo comme il pas tosaki azalaki obéissant jusqu'à la mort à la croix. Il est comme tatoli. Biso nyonso tupe to sikolami. Amen. Amen. Lokola moko alongaki kuna na etumba na Goliath. Ezalaki kolonga ya bana Israël nyonso. Pe kolonga na Yesu Christ na Golgotha ezali eko elonga na biso. Amen. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut rien contre nous. Oui, ezali moboko ya sangomala. La base même de l'évangile, les fondements. Faut que tu ici qu'on a besoin wapi. Amen. Amen. Dans Jean 3,16, Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Zambe alinga ki mokili mingi pa pesa ki mwana na ye moko ya likinda. En fait que quiconque a kondimelaye abikisama. C'était Dieu, l'œuvre de Dieu. Ndezalaïko salama. Mutute, Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Zamba zalaki katina Christo, ko kisaka ko yokanisaka mutu na yemwe.
ni par la force, ni par la puissance, par l'obéissance d'un seul. Moko alongaki, moko andimaki, azalaki na botosi, à subir les conséquences nyonso. Oui, bien Abraham a été créé, il a créé Abraham, pardon, il a créé Adam, et il a créé Bisoté. Oui, bien sûr, il a basali, il a kola, tout ça, mais oh yo, il y a botamaki. Amen. Amen. Ayebaki même na libumu, à côté de na libumu ya mwasi. Ayebi pasi nino ezalaka wana. Ti abimi akoli, mais makamwa nyoso Adam ayebaki yango te. Adam ye ayebaki te mutolu ba 4 yango kangami na mama na yo ayebaki te ye abimaki kaka ba créer ye. Mais celui-ci ayebaki yango. C'était un homme quand à la chair. C'est-à-dire ayebi ba souffrance ya moto, tant azolobete na yebi yo dès le ventre de ta mère. Ayebi qu'est-ce qui se passe là-bas? Yogu to yebi yango. Tu obotami ayebi yo, tu okomi mukolo alobete na ko garder kaka yo, na ko batela yo. Mais c'était un homme. Amen. Nzambe nda asalaki yango. Apesi mwana na ye moko kaka na likinda. Son propre fils, c'est-à-dire c'est lui-même. Dieu était en Christ. Dans Romains chapitre 5, verset 1er. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mina awa biso to sikola mina nzela ya kondima. Iloko ba kosenga yo kaka kondima. Yo ndima musalo nkola sele ko nekulusi. O Yesu Christ sele ko nekulusi. Yo sikola. C'est tout. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Soko ozali na kondima te, okoki kosepela na Nzambe te, okoki kosepela na yo te. Amen. O kondima ezali kowuta pi na koyoka. Okoyoka nini la pire parole, véritable liloba na Nzambe, sans mélange. C'est-à-dire Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Alléluia. Et bande les alaki na liloba. Toujours na Roma wana na chapitre 4. À partir du verset 1er, tu kotanga tina 21, mais tu kotanga moi ba étape. Bible, que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Ou bien, cet exemple, est-ce qu'il y a Abraham? Ndenge nini ye alongaki? Eloko nini azwaki na nzela na nzoto? Babite, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Alléluia. Si ezalaki na makasi ya nzoto na ye, nde asikolami, ezana tina okomisa Nzambe te. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu. Alléluia. Abraham andimeli Nzambe. Et cela lui fit imputer à justice. Yo ndimela nkolo. Pe yango ekosalela yo na boyenge beni. Basengi eloko mosusu te. Na verset 7. Errés sont dont les iniquités sont pardonnées. Alléluia. Et sengo na bato oyo masumu na bango elimbisami. Et dont les péchés sont couverts. Pe masumu na yo esali nini ezipami. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Et sengo na mutu oyo nkolo azali kotalela Yesu mabunga na yete. Parce que mabunga ya makila ya banyama yango ezalika ko couvrir masumu. Mais makila na Yesu Christ, la Bible bete eke ôté. Alléluia. Effacé. Mabunga nyonso. Puis babete mutande mwana soko yobi yango zala mutu na esengo. Amen. Voilà. Heureux. Muto ya ndengo ya yebi makambo oyo. Muto yo Nzambe azali ko tangele lisusu lisumu te. Yo yebi musala nini Nzambe asala na Golgotha. Yo zali ko partenir na ka ya ba vainqueur ya ba elongo. Babi bete oza mutu na isengo. Tomone yango te tang bana Israël babimaki na captivité kuna na Babylonie. Bino bo wuti na kokanga. Okeboza na isengo bozolela. Amen. Yango ajalobi non. O ezali mukolo na Nzambe. Voilà. Bosi bobimi kuna bozala susu bato na kolela pona ni bozongi na mabele na bino. Bozala bato na isengo. Amen. Amen.
Dans verset 20, la Bible dit, il ne détruit pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Awa Abraham, atalaki même ndenga ya bunzoto te on a commis mpaka tout ça non. Là il avait mis dans des 99 ans. Aibaki te oya pesi elaka azali sembo. Amen. Oya kokokisa yango. Pe azaki toujours kokumisa nkolo. Amen. Amen. Mwiti photos za la batoyo tolingi kokumisa ye. Kokumisa Golgotha. Amen. Ntomonaka to rappelaka musalo ya selekso. Kokumisa nguya la puissance de sang de Jésus. Amen. Poizana makasi na biso. Sima na biso koyeba musalo nkolo asala biso na Golgotha, maintenant tozana devoir moko ezali ya kokumisa nkolo. Amen. Amen. Nous devons le louer. Ye azali nzambe. Pese ye matondi. Promesse munene nzamba pesi biso donc itombo yebete la plus grande bénédiction bombeli bana na ye. Ezali koya kozwa biso pe komema biso na lona. Amen. To fete na ye longo. Mais promesse wana ezali lié si na ba promesse belé. Amen. Amen. Tinete molimo ekosopana encore. Mais molimo esopanaki. Ezali ko planer nangwa. Alléluia. Mais sengika yoza na condition oyo bakotia yo. Pona nini molimo wana eko kwa agir. Tumonaka ete toki ko fabriquer te. Toki ko fabriquer te. Kolanda parce que nzamba salaki boina frère Branham, nzamba salaki boina na apôtre Pierre, nzamba te mutu na mutu nzamba zo sala na ndenge na ye. Amen. Ebete na Petro zalaka zo leka kaka na nzela Jérusalem, elili na yeka ke toucher yo, obikisami. Paul azalaki soka te yi motoki wana pangusi ezwi yo, mbala moko biki. Amen. Amen. Yesu Christ azwaki potulu asali na miso ya motu pa biki. Ebe ezalaki ka expérience ya ndenge ya mutu na mutu. Parce que tant que tu as une relation avec Christ, tu as une relation entre une alliance ya kabatu mibale. Et tu libales ça, moi c'est na mobile. Vous avez une balo oya ndimi ou pas ndimi. C'est ça l'alliance. Et bien même alliance on colle célèbre na Golgotha. D'abord c'est individualisé entre yo na nzambe na yo. Amen. Biso to yaki sans alliance dans le monde, ko ba alliance là qui pona bato yo na banana ba ebelo. Mais à ce prix makila na Bible c'est le sang d'alliance. Ezali ko yoka na d'abord ya yo individuellement yo na nzambe na yo. Obete nkolo na ndimi musalo saila inga na Golgotha. Yo ndo fondima. Ah Bible bete il donna gloire à Dieu. Akumisi nkolo. Simana biso pesa merci. Kolakse tendenge toyembia boye tuzaba tupamba mais akufaki pona biso. Amen. Nous qui étions rien. Tu peux dire merci nkolo. Oui. Il faut les louer. Bat bakoyo kumisa inde tolobaka ezali ba santo. Amen. 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 Ba ange na ye na ba santo na ye, ce sont eux qui doivent l'adorer. Les louer. Pour ne yenda seli musala. Apesi biso bilaka ba promesse. Na bagite o etali libati na molimo santo. Il faut qu'à condition moko. Zamba zanzambé a diversité. Amen. Amen. C'est un Dieu de diversité. Tout le monde a été molimo moko, mais badon ezali andenge na ndenge. Diversité des dons. Tout le monde a jour à Pentecôte. Bible le Seigneur a matin qui n'a lola. Simana ye, batuba matisaye kuna na Golgotha, nkolo atombola ki ye, il a été élevé. Ake kozwa molimo santo paye akitsaki yango na se. Asopa ki yango. Lola efungwa maki. Molimo ekiti. Amen. Peut-être les jours de Pentecôte batuba monaki manifestation ya molimo santo. Amen. Amen. Denge nzamba asalaki na bato. Ils ont vu la main du Seigneur. Bible bete donc kuba yoka ki bruit ko utana likolo. Ezaki na tango na bango. Ba moni na mitu na bango, ba langue na bango, tout ça des langues de feu ebimaki. Amen. Amen. Mais tango Pierre a koti na Samarie, c'était autre chose. Aki pa Corneille kuna
Bible elobi ete tangu ya bandi koloba, amen. Voilà. Abandi koteya. Le Saint-Esprit est descendu. Amen. L'Esprit est descendu sur eux comme chez nous au commencement. Voilà. Amen. Amen. Quelque part aussi, Allah qui abondé a imposé Batumal Maboko, Moli Moye. Par l'imposition du maire. Au magicien ou tatali, parce que tant Moli Mozoya, Ngouya Pezoya, habite Nape Sabinombongo, Bolak Sangandere ni Moli Mangoya. Habite Oeza Makamuna Zambi, Zamakamuna Bongo Te. Amen. Amen. Et on l'a chassé. Ils ont vu la manifestation. Bible bete oyo ami balé c'était comme au commencement. Peto la lobete tant on a bandi koloba. Vous tangango. Na acte 10 au verset 44, acte 10 na verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole comme au commencement. Amen. Amen. Voilà hier abandi kote ya kolobakaka. Parce que dans nzela ya évangile, nous sommes bénis. Nyonso tout aux autres dans nzela ya sango malamu. Amen. Yonde nkola ebisaki Abraham, toutes les nations seront de la terre seront bénies à toi. À travers quoi? L'évangile. Voilà. Na kati na sango malamu, la bonne nouvelle du royaume. Ou babete l'évangile éternel. Nyonso tout ezali. Mais au moins te peto la zalaki motinda mina nzambe. La loi de Dieu est de recevoir un homme à mandater. Amen. Amen. C'est question de se mettre maintenant dans la position oyo. Et c'est molimo agir. Nata on a Pentecôte alaki le fungwami molimo ekiti. Même si c'était l'imposition de main, mais il y avait un homme envoyé de Dieu. C'était Pierre qui était là. Quand il s'est mis à parler, alléluia. C'est à ce moment-là. Molimo qui comme na ebandeli. Parce que tant molimo ngo ezokoya avec manifestation. Ezaka kandengwana te. Amen. Amen. Biso oyo tondimi sango malamu. Omoni wa tezana point moko ezali. Simana yo kondima masango malamu ondimi ba promesse na kolo louer kolo. Amen. Pesa ye matoni. Voilà. Simana yango il faut qu'on se mette dans condition telle que yo zale pas muto wa nzamba zali. Un homme envoyé de Dieu était là en train de parler. Bino vous allez koyoka. Et l'esprit est descendu. Comme au commencement, il m'a copié la tatoli. Le même esprit comme au commencement. Amen. Bibite comment il le bezali koya. Koné nzamba lo baki na ye. Tinda mutaki ne kobenge lo petel. C'était un homme vivant. Dieu dans cet âge nous a envoyé un prophète. William Branham, c'est un prophète de Dieu. Nzamba lobi mon prophète. Amen. Amen. Comme Jean-Baptiste na ebandeli. Na ebandeli ya Lingomba na Malachi chapitre 3. Abete prophète oyo nkolo atatola ki alobete c'est mon prophète. J'enverrai mon prophète. Amen. Na Malachi chapitre 3. Voici j'enverrai mon messager. Messager na ye, mon messager. Amen. Il préparera le chemin devant moi. Mon. Alléluia. Amen. Yamutute. Jean-Baptiste na ebandeli ya année à grâce o yangolu. L'année de la grâce. Nzambe atindaki oyo ako préparer nzela na ye. Ezalaki Jean-Baptiste. Alobi mon messager. Yoyo ya ngai. Bino ya bino bato te bo créer ba messager na bino, mais mon messager. Jean-Baptiste alaki n'importe qui te. Yenda présentaki Kolo na misa bato, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Mais c'est là qu'une mission est bien déterminée. La Bible dit, il préparera le chemin devant moi. Moussala nizala yeteka ko préparer nzela na nkolo. Amen. Asala ki miracle mon côté. Ou Jean-Baptiste aye o bukana makolo telema kende te. Mais balobi te parmi les prophètes. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le moindre. Amen. Le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Oya Sukisi. Pour na kokotisa biso na Nouveau Testament, c'était Jean-Baptiste.
mon messager. Et maintenant, vers la fin, maintenant la fin du temps de la fin. Amen. Déjà, dans Esaïe 12, pour le bac, déjà, Natina, il y a Tango, Oyo, il y a Souka. Esaïe, à Tato la Kiango. Aujourd'hui, Esaïe chapitre 12, versets 1 à 7. Esaïe 12, 1 à 7. La Bible dit, tu diras en ce jour-là, alléluia, ça c'est l'année de grâce. Tout le monde a aujourd'hui d'aujourd'hui, alléluia. Année où il y a l'élo, c'est-à-dire une période de 2000 ans. Nathan, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Alléluia. Biso toko kumisaye. Na mukolo wana, c'est-à-dire Nathan Nangolo. L'année de grâce. Toko lobete nkolo oyo mutuzela ki kanda na biso. Nous qui étions des condamnés. Voilà. Toko peso matondi. Ponete ki kanda na yo elongwe. Payo au consolé biso. Amen. Il nous a consolés en Jésus-Christ. Amen. Tout le monde a dit, il a dépouillé le diable. A effacé l'acte où ils avaient condamné biso. Nous avons été libérés. Amen. 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 Yango kola fungolaki l'année de grâce. Oh, Isaïe 61 une année de grâce pour libérer les captifs. Babete biso to koloué yo kanda na yo ekiti. Là on nous parle de Golgotha. Voici Dieu est ma délivrance. Dans ce jour-là, amen. Toko yembete nkolo yo ozali mukangoli na biso. Je serai plein de confiance. Ngana ko bangelo ko mokoti. Parce que nazana kaya vainqueur. Et je ne craindrai rien. Amen. Nous sommes vraiment à la fin du temps de la fin. Nous ne pouvons que louer le Seigneur, lui qui nous a délivrés. Dieu a kangoli biso. Yenda a consolé biso katina Yesu Christ. Pono biso tola ki nulle part. Zamba bengi biso lelo to kuma bana na Nzambe. Bana basi na Nzambe, bana mibali na Nzambe. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Voilà dans ces jours-là, c'est-à-dire jour au Tozali, les jours de la grâce. Nous devons les louer. Amen. Parce que yé, azali makasi na biso, pe et nous surtout, dans le cantique spirituel na biso. Toku misaka yé. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Amen. Ici, on parle déjà du salut, de la rédemption. Déjà. Et Tatolamaki. Yende Abiki Singai. Maintenant, écoutez pour nous maintenant la promesse là. Vous puiserez de l'eau avec joie. Alléluia. Amen. Bino maintenant, boko toka mai na isengo nyonso. Amen. Amen. Boko toka mai na isengo nyonso. Ça, c'est la restauration. Amen. Amen. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y aura quelque chose de différent. Pour éviter de gagner les salama. Mais la Bible est le bête et que salama est le comme il y a somme extraordinaire. Parce que le jour où il y a Pentecôte, il y a qui va tout comprendre. Et la Bible dit la multitude a couru. Puis dit vous puiserez de l'eau avec joie. Lelo biso tuzali ne ka bondela kiawa table zali garni. Amen. Amen. Tuzo bondela kuti nzamba tinda ba oyo ya yeba ya kolia. Voilà. Pe akotinda. Okay. Palo bete esengo na bato bazali na nzala. Po ba kobelela ye akokitsa nzala wana. Et c'est un temps de famine. On nzamba tindi. Vouloir ou pas. Bo ya nzambe ba koyoka liloba na nzambe. Amen. Et liloba na nzambe to komona yango te vient par ses envoyés. Vous puiserez de l'eau avec joie. Tout le monde a 1 Corinthiens 10 que kuna na katina désert, il y avait un rocher. Amen. Moïse a qui désobéissant, il a frappé 2 fois les rochers. Ces rochers étaient Christ. Mais à Golgotha, les rochers étaient frappés 1 fois. Amen. Et Zobimisara a maille de bénédiction. Nous sommes des gens heureux. Amen. Amen. Au jour le jour, nous sommes nourris. Mosakola tiki plus de 1000 prédications. Où ils allaient pona tolia. Tozanga bileite. Amen. Amen.
C'est un véritable prophète. Ebandeli, c'était Jean-Baptiste. Nasuka Nzamba Tindi, selon Malachi 4, 5 à 6, je vous enverrai Élie le prophète. Ngai nakotinde la bino. Elia Mosakoli. Azali motinda minazam. Frère Branham, c'est un véritable envoyé de Dieu. Amen. Dieu lui a dit, je t'envoie avec un message. Oyo eko proclamer et préparer ma seconde venue. Ce message, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est ça l'eau. C'est ça la manne. Oh, tozali kolia. Bible vete, bino, vous puiserez de l'eau avec joie. Zambé fois c'est la joie du Saint-Esprit ne katikati na biso. Amen. Amen. Aux sources du salut. Les sources, c'est Christ. Et nous, on sait comment la parole de Dieu vient. La parole vient au prophète. Amen. Amen. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Moussa Koulazuli Liloba. Puis en 1958, beaucoup de frère Franck Abete, de Bonango Zonga na Liloba en Allemagne. Puis kuna ya comme en Allemagne, Nicolas Lobina yo ogotambula mukili mbapona ko palangisa sango malamu yo. Amen. Qui ira de ville en ville pour porter cette parole. Amen. Amen. Et c'est ce message que nous sommes en train de proclamer. Amen. Il continue, et vous direz en ce jour-là, toujours, période tozali na yango. Wana Isaïa shamona kiango. Le temps de la grâce, le temps du salut, le aujourd'hui de jouer, le d'aujourd'hui. Louer l'Éternel, invoquer son nom. Alléluia. Amen. Beaucoup misaka nkolo, bobeli la kombo na ye. Attendez que toyaka, attends que fungoli. Bambe na biso pa kokumisa moko na moko funkolo yoka mungongo na ye. Amen. Oui kokumisa nkolo. Invoquez lui. Exacto vandi okango zolo bakana na kati ya mutema. Non, parlez à ton Dieu. Amen. Par la prédication, Dieu nous parle. Et par la prière, nous parlons à Dieu. Amen. Amen. Selon ndenge ikola zali kosolo na biso. Amen. Publier ses œuvres parmi le peuple. Alléluia. Bino bo publier misala na ekati na mabota. Oui, te jour à Pentecôte, c'est terrible. Bazalaki koloba makambo minene. Il publiait les œuvres de Dieu. Misalo nzamba zali ko sala kati na bango. Rappelez la grandeur de son nom. Alléluia. Bokanisa kamunene na kombo na ye. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute de la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, les saints d'Israël. Amen. Amen. Nous devons louer le Seigneur dans ce temps ici, dans notre aujourd'hui. Quand Abraham a eu la promesse, attends, mon ami, on a mis sous tes pas à la foi. La Bible dit, ils ont vu ça de loin. Et ils louaient le Seigneur déjà. Et puis frère Branham a bondela pour un aveugle. Mutonga zayi komona te, mais frère Branham a dit c'est nzamba yebisi ngai ko shi obiki. Amen. Kende. Ende kwa tato la ki pauta zo kende te na zo mona. Badba oseka bazol bate ozumona miso ekufa yo bozaka ka aveugle. Abete muto ya bondela ki pona ngai. Alobi na ngai te nzamba alobi na ngai na biki. Voilà. Un jour ba okate suki ayo tato la kaki na zo mona. Mamo ba mona mutasote. Tayer nanga nzoko zalaka boy. Pe zemi se fungwa maki. Amen. Amen. Louez le Seigneur pour tous ses offres. Le baptême du Saint-Esprit est aujourd'hui pour nous. Mais mettons-nous seulement dans la condition oyoyo molimu ko sala. Tout continue toujours d'abord dans la louange. Ésaïe 49, verset 8. La Bible dit, ainsi par l'Éternel, au temps de la grâce, j'étais exaucé. Alléluia. Wane zali koloba Yahweh, na tangu na ngolu, ngai na zongiseli yo yano. Et au jour du salut, j'étais secouru. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever les pays et pour distribuer les héritages désolés. Alléluia. Ça sont de grandes promesses. Na tangu na ngolu. Oh, tozali na ngolu. Zamba zali kozongisa biso yana. Nous devons prier conformément. Et il va ensemble. Amen. Même pour nos familles. Et vous allez disloquer kakati. Le Seigneur a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen.
Ils a pas si au monde qui net Yesu Christ azala qui aza côté mais bandeko ne moko bazondi maite. Mais à la fin, c'est même de comme ça comment il va apôtre. Autant marqué le Seigneur accomplira que ba oya biso ba yeba sang malamu. Amen. Parce que oya nzambe ako se perdre ti. Abete na tango na ngolo, je t'ai exorcé. Amen. Ngai na zong saluer ya. Amen. Amen. Si quoi faut yeba kozala na position nzamba tie biso. Pona kozala to yoka liloba. Pe liloba ngo agir. C'est biso nyozo de la puissance wana ya. Denge to biate to tato la so misala ne minene. Déjà par la foi tozana yango. Mais nous devons passer de la foi à la vision. Amen. 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 Mais kuna to monite na acte 10 Molimo fungwamaki, d'abord on a acte 2, le jour de Pentecôte, le ciel était ouvert, molimo ekiti. Bible était kola kendaki une fois, okende sous deux fois tazo molimo kuna aya bois que la bino. Non, il a déjà répandu l'esprit. Amen. C'est monsieur, problème ezali ko se mettre dans la condition où molimo agir. Amen. Amen. Et te monete petelo avandaki atanke motinda minanzam. Babete kende kune pa ba païen. Zambinda tindaki allez, je t'envoie vers le païen Corneille. Et tant qu'il a commis à Fungoli Monoko, il a commencé à parler. Amen. Amen. Quand il a commencé à parler, c'est à ce moment-là, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Peut-être la tête le quitter, le col le quitter qui pour n'abisso na ebandeli. Par l'écoute de la parole. Dans Isaïe chapitre 28. Verset 11 à 12. La Bible dit, eh bien c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Il faut que tu aies des gens qui ah déjà, Isaïe a besoin de révélation dans l'Ancien Testament. Kula lobete ezali na nzela ya bato oyo minoko na bango kutu ezali te oyo souplesse oyo qui est ndé français milaim te que je parlerai nako solola na bato oyo. Amen. Amen. Le Seigneur va utiliser la bouche des hommes mais avec un langage simple. Amen. Que je vais parler à ces hommes. Donc continuez dans Isaïe 12. Et il lui disait, voici les repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et les brise, afin qu'ils soient entassés et pris. Alléluia. Amen. Babite tale esika ya kimia, esika ya repos, pas yo koiko pema. Ozwa bo pemi na yo. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le repos en Dieu. Pour ne se la manifester, il faut tous aller na kati ya bato oyo, kola lobete par des gens de lèvres balbutiants. Oyo yo bazali ko poisa poisa. Même écriture 1 Corinthiens 14 verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Kasi bandeko boko akozala bana te na oetali ndenge ya kosambiselama. Mais pour la malice, soyez enfants. Pour etali mabebo za la bana. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Mais pour na bino bokoka ko juger makambo, boza bato batelemi. Amen. Amen. Il est écrit dans la loi, yango komami na kati na mobeko, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas, pas même ainsi, dit le Seigneur. Amen. Amen. Beti nanzela ya batoyo, zamba ko utiliser lolemo ya bato. Mais mutua neza n'importe qui te, faut la mutu yo nzamba tindi. Voilà. Et on a Jean 13, 22, beti celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Amen. Amen. Si tout koka koyeba position ni toki kozala na yango pour que l'esprit puisse agir comme au commencement. Oui. Condition, il faut être avec l'homme. Mais Moutouana, ça doit être un homme mandaté de Dieu. Amen.
Parce que Nzamba utilisera toujours mutu. Tout le monde a dit, moi, sur la veuve de Sarepta, maintenant je reconnais. C'est-à-dire que tu es un homme de Dieu et la parole de Dieu dans ta bouche, la parole dans ta bouche est la vérité. Voilà. Amen. D'abord, c'est un homme, mais un homme envoyé de Dieu. Comme Jean-Baptiste, fut un homme envoyé de Dieu. Voilà. Et quand il a montré à tout le monde, voilà l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Tous ceux qui ont cru à lui, ils ont eu la grâce d'entrer dans les jours du salut. Amen. Frère Branham est venu avec un message. Au Zambie, le 11 juin 1933. Ton message va préparer ma seconde venue. Et c'est ce message maintenant qui est apporté dans le monde entier. Amen. Selon Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Voilà. Écoutez, en guise de témoignage. C'est-à-dire, Jésus-Christ, la bonne nouvelle, les autres termes. Alléluia. Mais quand la lobité, avant action et salama, je parlerai encore. Amen. Nous avons dans la ténèbre. Dieu va nous parler. Amen. Et il va nous parler encore à travers un homme vivant. Et quand il se mettra à parler, et nous serons à l'écoute de ce que le Seigneur est en train de dire, à ce moment, l'Esprit doit agir. Amen. La dernière action que nous attendons. Amen. La Bible dit aujourd'hui, nous serons enseignés tous de Dieu. Amen. Si tu n'as pas facilité, même dans mon kilomètre, tout le monde attend moi portable les alliés. Il faut fournir un effort. Pour être mercredi. À partir de 18h15, vous allez en contact avec ce que Dieu fait maintenant. Voilà. Tout éviter. À tes vieilles prédications, mais on est en train de nous corriger. Voilà. Amen. Et s'il écoute, il y a l'Iloba. Samedi, dimanche. Amen. Amen. Nous entrons dans la prière. Vous allez à l'écoute. Tous la mena bato bazali kon do Zambé to mi pesi libonza comme pepa ina nzambe. L'état na biso ezala lisusu pona mukilité. Voilà. Amen. Amen. Et même les lomo limo susuli même na kati ba appareil na biso yo. Baki ko mona makambo mabete. Non. Si ba pesi so ba appareil le tuza na mondo yo na bana mikenyo so makambo yo biso kutu toyebaka te tous les mal ils en a kati ba téléphone. Amen. Amen. Mais pour nous les croyants, nos téléphones doivent être saints. Amen. Rien que saint, c'est quoi? Nous devons essayer pour méditer, écouter la parole, pour être en communion avec le monde. Non, c'est le temps maintenant tous à la bateau et bami pesi na lilo. Parce que Dieu va parler. Comme il a parlé, avait parlé à Pierre. Au moment où Pierre parlait, et ces gens-là écoutaient, voilà. L'Esprit est descendu. Okay. Zamba zala ndenga ko sala ibele zakakate toyoka bruit ndenge zala ki jour ya Pentecôte. Non. Ba imposer mais ndenge ba sala ki kuna na Samarie. Non. Amen. Amen. Mais tu évites action wana c'est avec puissance. Tant ko sala mabata mukila omona la différence. Même de quoi ya mukila bité bo na pesa bino mbongo bo pesa ngangu yawa. Akantsakete et pesa makana mbongo. C'est-à-dire que cette action ils allaient amener avec puissance. Amen. Mais là où la parole est prêchée, là où Dieu parle, il y a langage. On doit se faire vraiment violence. Tous à l'écoute. Il y a le dernier message, parce que tous les la différence. Kokota na répondre à ça. Parce que sans le baptême du Saint-Esprit, il est impossible aussi de lui être agréable. Amen. Amen. Parce qu'il y a des aliko célébiso. Amen. Tout ça sous la tente, la place où il y a des films, la place où il y a des boé, méditer la parole. Amen.
Amen. Soyez des gens, nous ne sommes plus de cette terre. Non, c'est fini. Bilembonyo Sokolo Alobaki Titango Kolo Aye, Batuniye, les 3 questions. Qu'est-ce que nous devrons faire? Amen. Amen. Quel sera? Bilembo, pardon. Yaboye Inaye. Kolo Zong Saki Lobalobi, non, non, non. Que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Mutako Sabinote. Oh, Azaliawa. Tango Nezali Susuti. Oh, Azali Kuna. Non. Bouye pas na lingo manangai chaque jour, chaque année, je baptise du Saint-Esprit. Non, la Bible dit c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Amen. Et c'est lui qui va l'accomplir. Mais, qu'on ça y est, occasion, molimo est plané, la parole, l'esprit ne suit que la parole. Et alors, ngai nazali ko solola na ba oyaye. Oye moko atindi. Tout le monde a dit ministère des alliés, ministère yankolo. Pour la rebête, il m'a établi dans son ministère. Alléluia. Les alliés, ministère na ye. Zamba benga yo prophète na ye. Abenga yo pasteur na ye. Yende aloba izali yo. Na 2 Chroniques 20. Il faut tous se confier na Batouana. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Amen. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Alléluia. Beaucoup réussir ce qui vous me pèse na basa kolinaye. Peut-être littér azalaki ou azaki réformateur même quand on sous azakote à l'habité. Ayebisi batete votre prophète vient de vous parler. Amen. Amen. Malgré azalaki réformateur, mais il était entre les mains du Seigneur. Il s'est placé en tant qu'un prophète. Prophète azali un prophète, c'est un prédicateur. C'est ça, Motei. Abi Motei na bino alobi. Nkako yebisa bino makambo alobi makambo alelo. Ndiko yaga na Kinshasa batune titre nini toki ko chapo na ndeko zo ya koteya. Abino écrivait Dieu et son plan pour l'humanité. Zamba zali na mwangu na ina ipona mukili na yi. Bokoyeba ndenge nini ebandaki, ndenge nini sesili. Dieu nous a tout parlé dans la Bible. Faut pas te abino tous les conseils de Dieu. Confiez-vous. Écriture au pezali pona ndeko na biso azali présent pour le moment. Amen. Amen. Parce que le Seigneur lui a dit, il reste serviteur qui à l'arrivée de son maître, il le trouvera faisant ainsi. Malgré tout, il y a des moments où il a parlé en direct. Amen. Amen. Directement. Mais on ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur va nous dire. Mais ce qui peut-être yo kakité. Ils en ont zéla batoyo, les bouches balbitantes. Quand vous allez à Bissot, vous avez fable été. Nous savons à qui nous avons cru. Amen. Et où se trouve la parole? Où se trouve l'évangile? Bible dit que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Ceux qui n'avaient pas écouté Frère Branham doivent écouter aujourd'hui ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Amen. 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 Dieu parle. C'est pas des gens aux lèvres balbutiantes. Amen. Amen. Ce sont des gens, des vivants. Kenzambe azo sololana bango. Éphésiens chapitre 5, verset 27. La Bible dit, afin de faire devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Le souci, il y a le bon zamba za couper sa biso, côté de la subasali na pour tout bimana misu na ye. Pour la société, pour les laquettes, n'a présenté une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comme il y a zali mon santo, biso beto zaba santo. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il a un remède pour un chacun.
Et l'autre, l'église na makasi zalité. Au temps favorable, ça sera vraiment une église de premier-né. Où nous serons soumis à la parole. Et nous tous, quand nous avons ouvert la bouche, ça sera la parole qui va parler. Pour présenter une église sans tache ni ride. Église Wabi, Yaba Oyo Nzamba Sia Yeba. Le Seigneur va nous ramener. Il nous prépare maintenant. C'est le temps de préparation. Toutes ces prédications, tout allez koyo. Ezala, ma prédication à Frère Branham. Ezala, ma théo, tout allez koyo kana nanzela ya Moumou Nanzam. Nous sommes allés pour notre préparation. Mais avant la dernière action, Dieu doit parler. C'est ce qu'il lui avait promis. Je parlerai. Tant que on a 1977 enlèvement et que ça là maintenant, Zamba yebisi Frère Franck, sombelanga mabele banda kotonga. Ndikuba tuni alobi ekozala nante parce que il m'a dit alléluia. Na soma mabele na tonga. Tina sisa kotonga ano ekoleka. Je vous dis qu'il ne viendra pas. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous devons être maintenant à l'écoute de la parole. Quand Pierre s'est mis à parler, l'esprit est descendu comme sur nous au commencement. Amen. Il est représenté par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et à Golgotha, tout était accompli. Amen. Voilà, but. Dans Romains chapitre 15, dans verset 16. Baloma. Romains chapitre 15, dans verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du devin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Biti ya Mateo nyoso zali koyoka pone te toko akozala na misu na Nzambe tozala peto. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. C'est ce que dit la critique. Nyoso ebulisami na nzela ya maloba na Nzambe. Pe na nzela ya mabondeli tout. Amen. Amen. Nzambe azali ko umela te pona kokokisa bilaka na ino azali kozela kaka. Au jour à Souka ou à Kokota, c'est fini. Makamunyo soto esili. Amen. Donc amona kanga bit balaksenda kumunene, bat bazali Kokota. Baby c'est que maintenant épouse ya Rissi et Koti. Alléluia. Il dit j'ai vu ça en vision. Que bat bazali Kokota ou ya Souka et Kota qui c'est fini. Dieu va sceller sur l'église. Et de grandes choses vont commencer, nous allons partir. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce que yebi musalo Yesu sela na Golgotha, faut que kumisa kango, pese kumisa kaye, ko pese matondi, mais ko bosana te. Et pas ni lobana izali ko pesa. Toujours c'est la dernière action. Amen. Il faut salama. Et dernière action wana zamba va diversité. Na 1 Corinthiens 12 l'exhibition, c'est un Dieu de diversité. Nazela moli monaye. Akusala ka ndenga salaki jour ya Pentecôte te. Akusala ka te baya ko imposer biso mamewa. Non. La Bible dit quand Pierre parlait, alléluia, à travers la prédication, parce que la Bible dit vous serez bénis rien qu'à travers cette prédication. Yangwa ebisaki Abraham. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, en guise de témoignage. Mais pour nous, c'est aussi une préparation. Et à travers cet évangile, Dieu va parler encore. En dehors de parler, Dieu va encore faire descendre l'esprit comme au commencement. C'est pourquoi il y a un moment où tous à la primaire, trop attentif, concentré. Amen. Vous en écoutez ce que l'esprit dit à l'église. Et tous en avis à prière. Quand nous venons aussi pour parler à notre Dieu, prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen. Amen.